Osaka mutu ka salite boy, mutu kitoko boy, mutu ko lesi bangombo, etunguli bangondako. Nga mokolo mwana moko akosenga ngai mbongo na ndako. Soki na babiri bangata soki te. Akoko na bino. Yo. Zala kopo soko bazo chako. Mo bebisa soko. O chako no bongo. O bongo soko. Yo bidela kopo na soko ko tango. C'est da moi si ma. Kebana yo. Ishone. Oh. Lubanga ntawo yamtakufa. À vous lever. Allô maman. Bonjour. Bonjour. Nga Rosette maman. Ti nazoki numéro no pas serment ka église na ki na posa ba prière maman na za problème pe ma kaseli ki nga maman na nga na ko mona ndingi nini. Ah, oza ngomba. Yango zuma ngomba toni. Eza bongo maman moi écoute tout sola bien ezate po naza na ngomba nazobondela mais lokola déjà to bandi to banda kaka Yango ye po bala ye. Oza na position ko bala ye. Petit bon sala mabina mboko yo hein. Bido boko sala ba théâtre po no kamata bana batu boko kamata bana batu. Oyo mwana za mwana moko. Za mwana yo sala bina ye. Do yo chai na théâtre po yo linga do uza na bino na baraka. Kwa buku yi press na banda. Zoyanga mai. Ngana kangena ba photo yo zoyanga mai. Zoyanga mai ye no kanga ba photo zoyanga mai. Zoyanga mai. Bonga na kanga. Napo. Place to. Dernier pourquoi? Napo kwa solité au moins non. problème te maman na nga na otindela yo lobiso na bimika na sisi ba course na sala na ok maman na agence na teli yo $1000 maman mbongo eza ngona problème te solution no ya vie na ngai yo koma na ndaka wenge boni kuna kasi makambo ezoleka kuna ya mike nga lobi te wenga aza ndeko na nga wenga aza mwana mama na nga epuis nayebi papa bien donc avant ekoma grave fona ya déjà na ndako swana papa papa naite so yebi wenga akoma ma prophétesse akoma ma prophétesse ya lokuta bolimo ebolingo bolimo la kingondo ya bolimo ebolingo suka ya mimbeko ya bolimo ya le pere kinyondo bolimo suka mombeko bolimo avant tout toujours pour le faire l'éternel comme Alpi d'être samba notre père qui est au ciel qui est au rang de santé qui est au rang navaina mwana bato na iko vandise na ndako na nga pamba te bien sûr naza président ya groupe mabala nyonso toyeba place ebutaka te moni mpe bato basaka na banque balingana pe na banque bato basaka na onatra balingana pe na onatra partout place mosala eza bolingo ezalaka nango mabende eza bolingo moko boye bosali buzoba botikani mais ngai tak responsable musala ya nani te papa nasala la théâtre na ibo saka théâtre après osaka théâtre musani petit oui papa mais yo zali président na ya groupe oui papa on musala maseki non ngala za camarade na yo non papa yo so mona na théâtre non bomba na yo ki mama azali tata azali papa tokufa papa kufa atima dépense petit na kosala mabe attention na mwana oyo mwana zali moko on etaka motema koyo kosala maseki te yo zali moto théâtre oli président ya théâtre ya moto théâtre ali boni ngala ola ko pesa ba rapport zanga tina teba petit na kozokisa yo na zani nyama papa bolimbisi tout d'abord ozo ventrier non naza bo ventrier zoba mwana zanga tina nyama nalo makambo na yo nyo webi ngo botoma mama wazo ko mai na pompe ni bumu ali abota baba sama ko mwana abimi mbala moko munoko nyoso mabele zoba ngana ko ba mobali so zoba mobali na yo papa na mona gine na banda gine za bongo ka eza mabe na solo la gina maître bodo collégien ara na Orléans alobi na ngai zona loko za mobali au décision ngana ko tindelo contribution na yo pour nous bala yango ye po bala ye oza na position ko bala ye petit bon sala mabe na mboko yo bido boko sala ba théâtre pour kamata bana batu boko kamata bana batu oyo mwana za mwana moko za mwana oyo asala bina ye do yo chai na théâtre pour ko linga do oza na bino baraka na papa buku yebi press na vanda oh yo ne mona ko oko bimate papa
Koko bivatere ya ebisio. Koko benga kuna. Wana ne? Ngana za président. Allô? Maman prophétesse. Tout bon de la kasokani miso, hein? Seigneur Jésus, totiki makambo toujours sur na maman na maboko na yo. Tiki ete o ngana koloba pa maman ezwa place na mitema donc mawanzambe za likolo maman grâce bonheur za la partage na ye na kombo na Yesu Kristo. Ah OK maman kokoloba na yo kan. Nazolanda. Vraiment. Bon, encore nazana papa tozo solo la wana na rappelé aussi maso ina komi na ndako kasi. Nzambe na nga mona yo wa. Amen. 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 Yo, comment maman prophétesse? Papa, on est à makambo. Alliance on a la radio. Papa, alliance tozo tourner skoyo. L'air te tourner. Comment me on To bossa na bossa poko lo ndina. après kambo na moko siko yo la tia longona 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 mazoboy yo makamo ale sezani na bilamba tournage yo no na bilwa tu yo ko ta sezani yo ni papa kanda longona na ria sango no suba yo suba si Matama! zo rapilo mbani zo biloko nyo sur la tournage parce que ba tout ba zo yo na kopesa le rapport pas magali ko kongo funa benga magali ko kongo kuna test na yebisa magali na makambo ko sanga bien na benga mbala moko no ba jama na yebisa ye papa na noko nanga akodia bakawa azara na Grenoble mwana mama Brigitte abi zuna okomida mukolo comme responsable boka obala bato ni so tanga ba kombo ba on ba ni baba no mo te yo moko zane loko te bazo pousser ngani na bala moi telema na kiti na ko ngara telema kiti. En tout cas, papa, bata poto, bah comment peut se confiance et soutien. De confiance, c'est si li pense la bata poto, hein? Pour ni pena boye, pena pour ni ya ko se lo ka boye, pour na nini? Tenga sona zuruba na zuruma be. Na wana nga kurusu. Sunga lobi no papa lo ba mabe. Ngara siko teneno ngara zawa mais bazo confier batu mususu. Et pourtant ngara yeba prophète ndela mbokoy. Le prophète Paul Dominique. Prophète Conde, oui, il va ensemble. Lui, il faut confier Ginga. Papa, si quand nous m'embolo, on a un prophète Conde, à prophète Toboï. Il ne pas ce que Magambo y commis. Papa, il se trouve à sur la $1000. Oh, pour faire moi, on a un de Konangai. Et ça passe, ça, c'est ma casse, papa. Lui, il n'a pas de kuna, attitude la prophète, il m'a fait prophète, a yebanité, n'a yebi prophète, n'a tout ce qui wengi. N'a yebanité, papa. De bazo atinde les $1000 pour aller prier na poto mais montre minute tout le bazar ko kufa tout ça ndé pour zambongo wana ipa ma prophétesse tu na yebti strat yusa numéro wana papa nazana numéro ma prophétesse wana so ikomo ne wenge ndé ba pesenga numéro na ye mais problème eza papa bango ba bakoma miyibi so to bito kino mande mususu to ko so mbongo wana kutu te biso to zangi mutu to zanga pesa mbongo esimba te papa ko tout ça là ndenge nini ponga na idenga nzwaki na benga Madoko comme na Canada. Tu sais le rôle mutu, nanzira na ye. Papa, mama mesema ndenga poto kuna simbite comme dans la chateau zo kuna na Canada papa ta yo moko. Na bia to benga mama prophétesse wana. Soki comme ni na wengi. To bengi. Oui bisika to ba nzimi to zapo se to prière. Ndio to luka to kuta. Yo ko comme mama wengi. Uyu ndego bana wenge te oyo. Zia to bengi. Ni yangu wengi. Ni yangu. Yangu ti ba pesa kinga yangu ko kirana folfo na pesa wa isone so lubanga ntawe mtakufa mimi osuni tu a vous lever allô maman bonjour bonjour nga Rosette maman ti nazoki numéro no pas serment ka église na ki na posa ba prière maman na za problème pe ma kaseli kilanga maman na ngana ko mona ndenge nini oza ngomba yango zuma tangomba toni maman na suko kita mko nini po toza posa kuta nayo toza posa kuta no maman po toza posa kuta nayo allô Allô? Asana Kilimanjaro.
namoni kwa comme ça ba prière moi kati ngombo wa bizoro ya Kilimanjaro to wa papa ngumo ba prière ni ba mataka ba sa nzembe ni ba mataka oui ba nini ba mangenge ni ba mataka papa siku na utuza siku makabuto sa siku nini ya za ngoma pa kati telefone ka boy ngapena za bosa to mwana ni kambala mo moni stratégie ni nini oyibi ba prophétesse ba pasteur libéré balinga kuyoka numéro ya poto te justement so yoki kaka numéro ya usode madoko comme na Canada nani grand sœur Rachel Mbo directement oyibi ke oyize poto ulengira ngo ilo ndina okamwe ya pena sa mayelo okukati so ima prophétesse na suki wengi wana ana kishasa bisuku to na kishasa to yebi ete ba yebani te do musu konda poussa na epenza a poussa pena zui pona nga pena zui le pasteur pena lutaje Albert na Belgique afandi kuna na tata Bruxelles akona ne ba prière de ya moni mabedo alinga bata kishasa a to du perdre mutu ka boye tu perdre pour ba faux prophète nani pour suivre prophétesse pour répondre à une bonne solution à ma maman. Allô? Allô, ma prophétesse Wengi. Nalandaki on a TV na émission ndemo bandaki kosambela no pesi ba témoignage que okufa okenda epeti na lola omoni ba ange osekwi. Eza bongo mama moi écoute to sola bien ezate po naza na ngomba nazobondela mais lokola déjà to bandi to banda kaka. Maman na ba problème sérieux donc mambu nyonso o banda otea ondiro banda lo bande na ngai. Oui maman na biso moyen ezate nde naza boye so na zuka mobile. Beaucoup tanika deux fois. Troisième fois tango bando benga et je te rappelle au akel libela. Oh Jesus te. Maman moyen ezate so mo na bengi o boye c'est que pas eleki. Ata mobile a promettre yo bovai na bien a promettre o libala o tepe espoir ke mobile yo balanga o sutu kaka boy mobile akenda amona na lisusu te voir même na ko changer ba numéro o bando bengi azo yambo lisusu te numéro zo lekate mama moyen te mama nanga pasi donde naza boy na miyeba te balati singelo nini botutu soki nini o comprendre te nazo kutana nanga na bato bien o penzo tali penza bobi vino e bongi akopeso ba promesse mais tango ekomaka abando réaliser ba promesse nande muta kokima o tika lo mone susu te donc na yo yeba te mama nanga na banda ko sambela na église mo boye pasteur wana banda baka to sambela ti lelo solution ezote mais nde na yoki o penza lelo na landi o penza ndo mate ozote ya mame touchenga makasi ti na boye donc nazanga te na mona ko ndire na ya place o sambela pona ngamba mo makambo wana nyonso esila naza en Brésil mama naza na ngana Congo mais na yaki no Brésil mais nozonga mikolo te Nzamba zotalisanga ntango naosolola na yo eza bitumba eza na niveau ya bakoko na yo nde basalako bongo eza bitumba vraiment faut kokota na baprière na baprofondeur ya prière lokola mpe na ngomba nazoprofite natia mpe sujet na yo na prière yo kotindelanga kaka $1000 mpo nasala mabondeli na ndenge mpe nazalaka na orphelina nasunga bana onga na bokolaka
problème te maman na nga na otindela yo lobi so na bimika na sisi ba course na sala na ok maman na agence na teli yo $1000 maman mbongo eza ngona problème te solution na ya vie na ngai nazoyeba te na sa nini donc nazoyeba te maman na komi na suka nzambe nazoyeba te na sa nini maman sambela pona nga sambela pona nga mama vraiment nayebi ke nzambe no akosala so sambeli nzambe akosala sambela pona ngai mama journal lelo mpenza bapriere no nyonso akotika nga te $1000 soko otindi tokosala bapriere ya makasi okozwa babiyano na ona 2 jours na otielo $1000 mama lobi kasi ona sisi bacourse na otindela mais tindelanga nini identité na yo okangi photo otindelinga comme ça nazwa moyen otindela ombongo nazotindela o identité sikoyo kutu nazosola na ana aza na ngomba na ngomba soki kaka na sisi mbama natindeli yo identité na nga mpo tinda mbongo na mito nde tozosola na boye nzambe azotalisa ngai l'idée na jio na ponio ba misusu wana tsali tsali bango bu la commission pe mutu na miso bato yo ba ba na koma prophétesse tamuto ngala pistonné aba ngape itango na longola yo mto bisanga yesu nazana respect bana ma prophétesse o sona musala nzambe obitango ba sona ma prophétesse opona nani muto menena shimboki na wa whisky ngamna sali yo yo mo le galolo na YouTube partout bazo benga mama prophétesse tala amoni idée na pesa yo ndio uzukende wana yo keboza batatu zate jour sur les mission au tsaboé c'est respectaka là t'as bien yo ka pina to balanité mais na osombelong abalong batela ngolo wite za cher temba 1000 francs ya ba 2000 ezala na yo zo la tano ozo les mission mo émission na YouTube batu balanda mingi batu na YouTube so ba mundu za responsable donc ba ozo penza na valeur pe lokanga mona pistonné na boyi ozanga no kwa ebele ba koya kolingela ngayo po ba banga tata musali na ndembe ba ko tshali toi batu YouTube bazama pe batu ataka batu YouTube mais tata ozimutu moko ezaka tozo mbongo kuna ezo ngarabu cop tout ça cop yo que sinde biso to boto sani to solo kwa mbongo mais yesu na to sala cop to sa cop bien sûr cop on a des photos to ba ni tukondeza boyo mutu moko ana mbinga pona mona na ngana benga na ninga chombo atindi pe ya moko de to lia ona yo mala ba tango mo Paul vraiment que la musique a dit na na kabali vraiment on va mo Paul vraiment nga bezana ma ali na nga vraiment merci baba na parler nga so de mission na parler la commission na YouTube vraiment lukambo nga yebi bible yo yebi bible kama ba verset moko oto kutana na ngona na ona komukanga kanga mikolo yo moto komoto to lela mo oyebi tuno na ba réseaux sociaux le église comme mona to mika kote ke ote il faut ya malon nzambe sambela nzambe nzamba ko peso non ba kolinga yo te bango bali matea ke mama nazo mona nzamba osalela yo lobby okozwa libala loba amen mama nazo mona lobby okokufa yaka seme nyonso za ngo seme prophétie mais non qui n'a pas bien à lire déjà voilà OK bien tango le YouTube otiano basa le kat na nzambe nzamba zola kisanga yo mingi ka nzamba zola kisayo kolobate na so mona pa mona makoka sa yo mto so mona nzambe yo tsaka nzambe ko sala ka nzambe to le mo sima nzambe zo biso ne to tika sima biso
tokotika moto te mais so moto asengi numéro ese numéro na ngai napesa yo soki so moto akomeli na whatsapp amoni mwa mobali mais non mais bomikop tona besoin mbongo na tona besoin tokende ngo nde tokendana te tona posa mbongo makasi nga na okemi nga cameraman yo boloba talalo ça il faut bakisa okolisa nga cameraman action monde na ndoza na baton bandeko na ngai mama na bino nde bomona nga boye mama prophétesse wenge nzambe asalela ngai ya minene nakufaka nalamuki oyo namona tika tunani wasi ko faut anono so lelo kabo tango ba lo chango oteya ba mona bango ye fuiza la boye mais malgré to balani malgré no balani tanto to balani to balani so pe to balani to check bana biso na réseaux sociaux aux en raison surtout tu on a réseaux sociaux ba comprendre que to balani été bakoti ka mutu ka salite boy mutu kitoko mutu ko lesi ba ngombo etongoli ba ngondako nga mokolo mwana moko akosenga ngai mbongo na ndako soki na babiri banga te soki te bakoko na bino bakende zoba bana pamba comment bakoti ka mutu ka salite boy toka boy papa na bina sali mama ke tama kama le mbwa sali yako ya kuswa yo memsanga kota mbwa sali yao na sa camion pou asuyo ngai na memanga bona leta papa zaye na chaîne ava sia comment kata chaîne asu mwana moko amkomisa asu mwana moko akizenga mwana akota mbwa asuyo akufai mo lukana yo na mwana wa papa bosani kasi nga camarade wenge sipra moto ando sana oui mama yaka mwana ekutala nga lelo nazali sengo lelo nakobana bia tabo yebi papa azali na mwa mweme yaka mibale yaka uchawa vanda na yebi nakoma na Yesu Masia papa santé kitoko santé ezali bien mama santé ezali kitoko nakongalela bandeko na yo batika mutuka salite mutuka etongeli bango ndaka monene bakitoko boye me banyekisaka mutuka oyo na monaka yango ata ekufi ezala kaka boye boni bino na ndako toza na biso bien na ngolani boni mama papa mama kufa mama kufa mama kufa akimi dépense nzambe akimi dépense tabelaka mama Maria mona ye bon likamoni yo yango mama papa na ete so yebi na koma ovana na ndako awenge yo koma na ndako awenge boni kuna kasi makambo ezoleka kuna ya mike nga lobi te wenga aza ndeko na nga wenga aza mwana mama na nga epuis nayebi papa bien donc avant ekoma grave fona ya déjà na ndako koswana papa papa na ete so yebi wenga akoma ma prophétesse ya lokuta akoma koescroquer bato bambongo kosala bapriere na telefone ya lokuta surtout papa bato apoto kode nde kode nyonso wana bazuna mobali na ye akosaka ye moto apesi ye baide wana asala boye ezongisa boye me papa bazuna azosala ngo na intérêt na ye donc akoma prophétesse oui papa me ya lokuta bongo banda kala wana oyebisaka ngai te lelo oyokoyebisa ngai donc lokoyo omoni nakokanga nano mobali na ye nakangi na yo moto nani soda papa mama yaka mama awo baya kosaka ba blague na okana bango oyo moninga wenge bakoma kosala ba venture baso escroquaka bato na yepe di nombre ngala ngaka moto sana solution te ngala baka maka vérité so grumete zero o tsima zelana nde moninga ya wenge bakoma kosuki bato na mobali na ye ndenge na baki tokokanga bango nyonso kasi ye moko aye komipesa obiye kokangi nanu te ozuye na otiesinga mbwa koswa bato mbwa suye après totie na kasho papa ngai te wenge nde moto akoma koescroquer bato ndenge nini akoma maa prophétesse ya lokuta koescroquer bato mbongo kopesa baprophétie ya lokuta atangeli nga naza mwana malamu ngo abi te makambo ekokoma grave plus tard malamu na ya koyebisa déjà bino yo mwana malamu ndoko ni ezoprouve ke yo ezoloba eza ya solo ye prophétesse ya lokuta yo mwana malamu loba ya biso solo bo mokonzi na koyebi na kokosa nayebi ko asali nini kasi azokosa bato akoma koescroquer bato akoma kopesa baprophétie nazoba mobali na ye wana mpona pa azuna mobali ne azokosa ye bobombanga papa wana ndeko nanga lelo soki akangami
nga na kozala na pasi papa mwana ngai totika tolandela ndeko na biso toyeba soki vraiment makambo azosala eza ya solo. Merci mwana ngai nalingako mingi ata okota mosala kisoda me oza autorité ya solo likambo olobi ezali ngai ngai asa brital me oko yo lobi napekisa yo mama alandela bango mama soki omoni likambo ezali yo olobi mama kolemba te lobi po makambo boye batikaka te banoko na bino mpe bayeba yakoloba o te papa koba mwana mama marie azali boye lobi okokende pa noko na kuna noko na yo ya njili kuna pa ya papa wakinda papa gabi wakinda oyebisa ye makambo nyonso après okeye pa ya nani noko na yo susu oyo ya mosuka pa ya titi tsumbu na oyo ya mécanicien na garage awa na kauka après obengi tata mwasi na bino bibi chez ungu kuna États-Unis oyebisa makambo ndenge koleka po soki ngai na lobi balobi o papa lobaka to benga bango nyonso ba États-Unis ndenge basali kuna obengi mpe coach ale bomas yebisa ye makambo oyo bana bakosala mwana azali ma pasteur te mwana azali mama pasteur te nini kotinda ye bolimo ebolingo bolimo lekingo ndolela bolimo ebolingo suka ya mimbeko ya bolimo yale pere nzambe oyebi nalandi bacommentaire na émission na yo mais bacommentaire zuma oyebi bacommentaire presque nyonso ezaka ya babien oyebi nabengi mama bibi chez wungu oyo aza na restaurant na nani na États-Unis abi na ngambi na restaurant na ye balandeka naselaki prière abi bato bavandi na restaurant baole ntango bamoni émission na ngai ebandi mama prophétesse donc bato nyonso bazalaki convaincu mokili oyo pour gagner vie j'aime papa frère moko abengi nga lobi zoya na ndako aya na ndako soki seke akuna obi bokutana na restaurant c'est ça te na restaurant mama prophétesse ekekutana na mondimi na restaurant non tokokutana ekalaire na kinosala baémission na bengi eka wana tolobaki aya na ndako po ozwa baprière non niveau nasaleli prière papa oyebi nakomokoma na maîtrise moko wanamela chika to bien te namela whisky ndambo avana kende obi nani Dilason l'a dit contre-maître na France na Paris bazara na grand frère nani Pascal Leska Morabinto babi na ngai tozolanda émission ya mama prophétesse Wenge ngabi mama ngote ya bien na sali samblo de yes na ya mystique là te tout ça là oui viso ngo okuzwa manger mukie non omi surtout ya nzambe nde tokuzwa bato ebele on a comprendre bazana ba problème mo bato balibana mboka wana makamka oyo ebisenga so na beti eke direct betaka nzambe azolakisa ngai bato bazali banda bana ba problème papa zela osima musala biso moto fonde musala manda mboka. Allô maman. O rappelé nga sima naza ngomba. Amen. Bato baza osola bolingo na bango bambrie bato tala na kati na movu na moni yebisa ya semi papa kenda na ngo boye te mutabengi ka maman c'est oui entrez bon ambrie bato ya héros ya mama pe super bonjour vous avez posé ça bonjour ka ndenge wana obenga wana dadi nani leader na mouvement na zone leader na mino siko na koma mobala mama prophétesse na zone dadi prophétesse suprême boeti oui bien que makambo to sala bato bia bakoma otala biso babi ke bino boza ba entourage na nga habillement o so to wana ndako eza normal olongo nango banda kuna sokuta esiko na mutu na nzela o atala biso ba singa pe kolo ko mokima répétition mingi kitoko te mouvement ya tata na tant salaka mouvement na monaka passe osala mouvement ozalaka ataye pas zalaka te côté non prophétesse boepeti prophétesse na siko nozo bana ye aoke les répétitions te lokwa ko tamo no mingi aokima kongo okima ba répétition omona mouvement tata na naza mutu pe na ko yo tambo ada na ngai ona ba tatouage nzoto mobimba bato bebeki ngana ma prophétesse tukenda ba émission suna yo siko tango lati bo sokute na mutu na nzela ndeti bo ino choso na mwana ngamoko
nayebisi ku papa te ana posa mwasi toluka penda mwasi o abala ependa siri siko na habillement o kelata na perruque no chali puto kanga ba photo to tindele boete Azali banda. Ngapele moi tango sepso ngaba bazala. Toko pesa. Daddy, ngana sana bino na zo papa kolo ba wepe na olinga ngopete. Kolo ba loba mingi. Amona oni muninga na. Mata kuna ke echa perruque ilata libaya kanga fulana mutu basuki no ane mama. To kanga photo to tindela e. Daddy leader. Sangisa ngana. Batetes ni baba ta ba jeter bango ko de umela te. Kino kanga mamoko olati li puto kangi fulana ologoli ba maneti no. Na eloko no na afo longola. Comment on a biso to ba ta logique. Laisse ta contre maître na Paris. Hein? La dit la contre mettre la Paris. L'esca. À mon ayaba nda kutata tababa. Tatouage boy, tatouage boy. Ah, papa na. Kasi yem tatine na 600 na. Papa na za akolo makasi. nini nzambe telefone bande banda osone banda tongo na obenga moto azoyamba te problème nini nzambe nazomona na aza en ligne epuis mbongo mpe natindelaki depuis lobi déjà zwi mpe awa esalinga nini esinyalenga soki ozobenga maoyamba te nzambe mama esikokenga mbongo nanga te nzambe $1000 dans on a vu le passe. Maman ya matende ni nzambe na ngai. Namona lanze na TV na omona ne bato baobenga bapele ezokota tosambela mpona bato nzambe na esa koesikokenga mbongo esa komata esiko nzambe mpo makambo mpe nde toyokaka bato bakoma bango balokuta na TV azoloba naye makambo asalaka te koliaka bambonga bato nzambe mbongo na ngai ya pasi mbongo na ngai nazwaka na pasi nazoluka na pasi nzambe ebonga te telefone eleka te ndenge na comprendre ke ezoleka te peut-être ekangami ou comment mais telefone ezosone aza en ligne nazomona ye appel normal nazobenga aza en ligne mama ozoyambanga te mpo anini bapriere yango mpe natindi $1000 ata priere moko nazwi te ata koprielenga ata na telefone boye nayoki ata priere te nde tomona bamiso ata message atikelo ata voice ya priere econsolaka wapi ovandi ozoyoka nazwi elo moko te $1000 na ngai ya pasi nzambe na ngai mbongo apasi yango bima 3h 4h ifo koma na mosala nzambe na ngai bongo makanisaka so moto aza ya voyage nde oza ya mbongo to moto aza na poto aza ya mbongo tozosouffrir na mbongo na ngai ya pasi nzambe na ngai mbongo ebonga todepanse boye ozwi mpe eloko banda oluka ozwi eloko te onzenga nde na perdre mama esikokenga te nzambe na ngai telefone ezosone nzambe na ngai oumeli mama oumeli aloba ladison contre maître na Paris mais mimi la japonaise atindelako bambongo ata mokoma te yaka Daddy, ça va te esa obenganga dadi ya pamba te benganga dadi nde talanga boye nga nalinga boye te zala na attitude ya mwasi ya mabondeli wana aza moto abaje te talaka nga tala mpe boye telema moko nazwa yo ya mobimba kotya monoko bongo te zala na attitude ya mwasi ya mabondeli apesi na eloko oyo oyebi motu nazoloso aza nani nga fami na wana na bandeko te mpo ani na ye na yo nakotika na nga mpe tya boye ozwa bafuta minoko otya bongo mpo ani pangisa mpe motoki pangisa motoki ma abiyema na yo pangisa motoki oma tokangi foto pangisa motoki abiyema na yo bombaka batatouage nga moko mama batouage ya nzoto moko pangisa motoki na bomba yango yo mona yango
Comme ça mutoki. Na kange pe batinda pe baba ke. Te yo ba ebe on ba émission te papa ezani. Qu'est-ce que kange? Te ngada na kange. Na kange mususu. Ya bien. Yo to kela na mai, pesa na mai, zo na mai pia na mena bon. C'est pas que zo zo na mai. Na na kange na ba photo, yo zo na mai. to za bien. Zo na mai ye na kange ba photo, zo na mai. Zo na mai. Bonga na kange ba. Na po. Na po kwa so yito mwana. Bolingo la jingo ya bolingo bolingo suka ya mimbeko ya bolingo C'est quoi ça? Ukinsanga kutoka ndio ukinsamba coach. Avant tout toujours pour le faire l'éternel. Nzambi. Tout est venu. Sio temeleni papa. Ningale ça la faire yao. Na moni les yeux ça bien té. Hein? Pardon. Ouais, je sais la faire ou non ça la té. Oncle Kolosu. Vous êtes. Pardon. Oh, la zombe nanga. Mutu wa. Na utibe kotambola ka boy te papa koluki pe banana bankisi bamela bano balinko. Mutu oyo. Papa. Ya zema kwa biso tozema kwa. Est-ce que mutu ne zali sum? Zile tuzuye. Uzumon. Nan, wana nga kurusu. Zile nga de ban zile. Atambro nanga, na tele mabe. Na sala bo zema bi. Boni santé. Kote wana pa mkemki atelemi. Mkemki atelemi balo wote. Yo bi papa no te papa no akabebo, papa no banda kala ya akabebo. Papa no pota mone foka akabuta motema mone. Boni santé. Ni bien. Biso soto ali mamu to abi na ngola nzambe tokobika. Tokobika. Tuuti nani ulanta nani kamalantu magoboye azalaki watinde ngai pa ya mwana nani papi pichen. Papi oui à travailler na ville ndé atinde nga ipana ye farina joanini yoyo code mo batindere nga ipa ya Madoko com na Canada Madoko com wana suna komingi en tout cas ti wana pensa na ndewe nani ya David Mukeba yebi wa ko choka nga moto master kinga moto na ko bebeka na bataminene en tout cas to wote kuna nous appelle ba problème moko wa uyibi bien oye mtu akufa kina poto uyibi très bien ouais bon entendez ouais bien ngote na ebite bon batindaki tukendaki tulandira pe makambo wana na profitaki tutambura na ye marge zutambura na ye zu derange ngala nzira pam tobinga na ko comprendre yote moto asa kufa kala na poto mpe batu batundi et puis bino moko tambola ka ben pamba pa boke kolanda ka makambo ndenge na makambo tona po makasi ya yoza yaya makambo osenga ko bino boza na kati botya mitu makambo ndo munongo boza makambo ya prophétesse moko boye aka na kin awa do yende azwali mbongo batindele mbongo awa $1000 pour na grande sœur za na poto na sa le prière ana Kinshasa po ya bika mais grande sœur akufa $1000 $1000 ana Kinshasa makambo ya famille na bino lokoe wana nga na kota kango be na base po nga na fanda kaso kina ko komele akota ba message ekola kisableke amoni message a répondre kati $50 na toate na koloba vérité oncle yoka nga na non feli na na charge monnaie na mema na ngambola mon Congo. On comprend? Mais nga soki na ko komele message na bise ata $50 ata $100 et ko sanga bien à 200 000 nga kena na wana fra congolais. Omoni kam to beta siku ezali kam to kino ba discours wana to kende te yaya. Et ali kambuke to sala pour to retirer $1000 wana pa mama prophétesse wana pa muta kufa na ye. Moto ngo ya lawa. Azana na Kinshasa. Toujours ça ga ba mari. Na ba mari mwana nyezo zo sala za ba mari. Aluwa pi ngana ni kambu ngatuki bobo kulo la ngata sona. Toujours ça ba mari poto luganta nini ya uzwa $1000 wana. Mais tala ce qui m'étonne yusanga pasi $1000 boy na niveau ya poto usumon nan wana nga kurusu do nga polo za $1000 yiba ngamboro za $1000 ni bande wana ngana poto à part nzuzi kapera moto moko bien nzuzi kapera papa yo boy $1000 yo ya papa et bon ce que j'ai qui to katindela $50 te $50 dusoro likambo ya 1000 to 50 ya papa kanza mtu na mkiso mtapeso dia mkezo wango papa ndeto kendaki wana
tumeke kutambula nde tuziyunga nawa tuluka démarche nini toluka nini tuzwela ye likamdepanshi tobenga ye na telefone tobenga ye ubenga ye ozuzwa ye yo benga ye tobenga kazaki na ngomba nosaba prière mosu tokobengi mpe boya yaza awa tokuma mamo toke kuna pesanga nano numéro numéro ni yango 089 39 35 161 numéro ni yango so obenge koleka oyelekaka nango jela na nyete be bolingo la jingondo bolingo bolingo suka ya mibeko ya bolingo ya le pere bolingo suka mobeko bolingo avant tout toujours pour le feu l'éternel comme Alpi d'être samba notre Père qui est au ciel qui est au rang 60 qui est au rang 20 qui est à volonté sa place la terre